La famille. Ce message, c'est pour le maman. Maman, il faut savoir garder tes enfants. Il faut savoir protéger tes enfants. Maman bomba aba nae. Maman za lokola soso a mwasi. Soso a mwasi la poule. A bomba aba na nae. Ata soso mobala ke kotambola. Soso a mwasi a bomba aba ni so mbule zo beta to place mo ba telemi a ozo aba ne akoti bango na mapapu. Maman yiba ko batela bana. Ezala makamu susu, c'est pas intéressant. Ya ko exposer bana yo. Masolo bana na yo, oza obligé ta obetela n'importe qui masolo bana na yo. Moi na zui fiancé ayo yebisao. Nanu kutu ba pesi date te, yo dejo bengi mokili mobimba. Moi naza na université, nanu kutu asilicité, nanu kutu asale loko te de mokili mobimba ba yebi. Maman protège ses enfants. Pour ceux qui ont battu les bana noté ou à combattre la bana na yo azati. Nzamba pesa biso bana pamba te. Nzamba pesa biso pamba bana pour na mission. Mission où il faut tout accomplir. Moi na yo ko betoli solo moko o eza ya pasi. Batie ezemi problème moko boye. Maman za wana pour nous protéger moi. Nous avons pour nous pese conseils za pour nous protéger. Moi na biso maman ko isa motuté. Mais yokutu olio bete la papa na ye obeti papa te moke ko bete la batu misusu ba camarade batu misusu o exposer moi no yo kansu lokola ke batu na ba obomba yo menzo ba kumota la moi no na ba regard mabi moi na soka comme ko comprendre que maman o protéger bango te o exposer bango moi na bando ya ko betelo masolo na été maman comme dire bana na ote cause à la porte canal te o bana na o lelo so ba komi kolela babi c'est parce que notre maman da fongola ba porte. Protège tes enfants. Bana ba exposer bango te. Bana ba batela bango, bana ba protéger bango. Maman za wana pona obunda pona bana. C'est vrai que papa peut fois bunda pona bana. Mais tant moi nazo se confier pas na yo maman. Je parle plus nazo ba mingi pona ba maman. Tant moi nazo se azoko ya ko bimisa makam na ba secret ko so na yo maman zala ka wana. Et puis tant bana biso ba koma na ba problème. Tous ala wana pona rejeter bango te. Parce que quel que soit olobara trop, mais moi na ke place mo boa sali mabe. Maman alimba moi na été. Soso. Maman yoza la poule. Oza soso ya mwasi. Olimba ba noté. Nzoko limba minu na été. Maman nanga quel que soit problème à moi non. Ko rejeter été. Aza yo. Aza ba charge na yo maman. Moi na sala ki mabe. Zongi saye. Zongi saye te yaye. La ki se bolingo. Moi na wana. Un jour, à l'obake, ce qui n'a aucun maman nanga. Maman ko exposa ba na yote. Moi naza quelque part. Ba basi ntie na contrat to likambo mo ki mo bimba déjà ba yoki. Maman, mutu nyonso asepela na réussite à mutute hein. Lelo ba problème mingi na ba famille na biso to comment ozo ezani po ba maman na biso ba exposaki. Moi na no aboti. Ba tu nyonso ba yebi ke moi no aboti. Moi na no azana zemi mo ki mo bimbe yebi. Maman protéger ba na ye. Maman sokoza maman o exposa bana otika bango à la portée de tout le monde olingo la kisabatu ke yonde ozana bana ma chérie za makasi na prière to banga bango te mais babomba bana maman e ba ko protéger bana. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bisous.